Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je reçois pour vous la star Nézi, Fraise, Makengo, vraiment. Boyebiye, Akendan Tsango, Pelelo Batumusus pour découvrir qui est Nézi, Fraise, Makengo, vraiment. Et déjà au salle entraîné, Nézi, et vraiment. Bon dimanche, prenez place. Merci. Nézi Fraise, Makengo, bonne santé. Bien. Betreno Batuli Solo, qui est Nézi Fraise Makengo? Bateau, Batam Sozo découvrir le loco là, Jean-Paul, Jean-Paul Baouti, Jean-Paul Baouti, Jean-Paul Baouti, candidat, Mokokara Oyo, Bana qui sent surtout Bazanae, numéro 243, Code Yamboka, Jean-Paul Baouti. Oh, vraiment tout ça qui bongo hier na descente kuna côté ya Kisenso bana Kisenso vraiment ba yamba ki o ya bango mwana o ya bango yaya o ya bango leki o ya bango camarade Jean-Paul Bouti numéro 243 code ya mboka bazala ki bongo elongo na Anne Igete Tumba candidate na biso pe na kata mo amba mama Anne Igete Tumba vraiment o to zala ki bongo na descente kuna na Kisenso, n'habitez pas Zolanda, va découvrir qui est Nézi Fraise Makengo. Ozanani, ou tu vois pour salinini, les lots à la ozalelo. Merci pour la parole. Nézi Fraise Makengo, Aza chanteuse et Nazako Yemba église. Ok. Et à part église, Nasisi, Nakeko Tapa Maman Chalamwana. Ok. Na 2006, je crois, ou 5. Ouais. 2006. Ouais. Parce que tout ça, la campagne, il y a ancien président de Bissau, voilà. Ouais. Et à part Wana, na Longue Puna, na yo ke quartier latin. Oui. Et je fais au moins 7 ans dans le quartier latin. Ouais. Comme chanteuse ou danseuse? Chanteuse, ma fille a 10 ans, ba mi kwape bake. Ok. Et le quoi biso to zaina ba moi mi nene donc ba bon ça Atango, ma fille a 10 ans. Parmi ma fille a 10 ans dans Zana. Si tout on n'est pas membre national, après l'église nous lobby oye musique moderne ou babenga musique kili. C'est ton n'est pas membre national et biloko nini yo yemba et pas membre national. Ça dit ba print nini yo tique pas membre national ou peut-être am soso ba to ba ba texte qui Nézi. Bon, pas membre national. Ngaton to sisi mambana na yako kuta meje. OK. J'espère. Ah ouais, que déjà Meja. Oui, d'ailleurs, écoute, Meja Pesika, non, on va l'album, il y a Nzembo, il y a Dynastie, il y a Nzembo, il y a délestage. Et ton ayo kuta yoana, to bandi musala bon, oui, bika maman des par rapport maman zate to choqué moi trotté. Ndé sengé bon mais ba cœur na kata banzembo presque na sala. Ndé ba cœur banzembo nini? Banzembo ba nani Nzembo délestage José nani. Pardon, comment dirais-je? Mutoyo, j'ai 30 ans. Ouais. Ouais, immortalisé. Et à part ça, Jojo m'a dit qu'il y a Bandimba, film Baba Kanja, série, douceur, grand pote mère, bossa, mon cœur, mon chimène, puis bazar cœur. Vous avez un chimène, ouais. Mais est-ce que vous avez non, natika bimate, concert, oui, tout bête, mais Azaki, maman, Azaki vraiment basé dans Meje.
Ok. C'est ça. Bon, c'est trop dur. Mais Azala qui vraiment n'a pas ça à foulailler nan. Pour lui, moment qui maman, Azala qui tellement que bon, moi maman Azala qui pressé hein. Pourtant à longue on a qui coqué, qu'on a pu remplacer. Mais tant mon est comme maman de comment qui maman a biso battant mon Azala qui vraiment dans ma casse. So pour na yo le mais j'ai 30 Azala qui pressé. Azala qui était que non longue qui na moment na yé. À longue na moment na été. Ah bon? C'est que bon, on te manga bon, on n'a pas maman. L'on qui on a moment n'a été. Ok. Ouais. Et ça qui moi bah l'eau moi mike bima qui en a l'on y est mon open à volonté na isa quitté en fait. Donc peut-être y a pas boye qui coquille malika mon boye. Y en a l'on qui n'a. Ça dit y en a l'on qui n'a. Ce temps à l'on c'est qu'à tirer le mot espace qui non bo s'en sortir. Il y a longwa ça l'orchestre nga avec Lubumbashi. Na comme obeta na ba nini ba fara ya vie na biso Dede Mopasa. Dede Mopasa mot de passe. Dede Mopasa mbote. Ouais. Na beti pe wana poto okuta suna meji wana. Ah, ya lobingi OK na ite tanga zongi nda yo ke poto. Anda ke poto après yo ki kozonga lisusu pas mère. Na zonga pas mère et simbe na mona nga makampe bien entendre na kena quartier latin. Mona su makambu bien te. Ah bon nga mona mais départ ya meje il fallait kutunde et pesa okutu susu moi puis il faut peut-être départ meje tant longo biso mbale azwa ki fi muruboy. Azwa fi wana bazaoza na ya na binde kombo n'était chanteuse mo bazaoza. Sarah Lula te. Non Sarah Lula yo okutanga na dynastie. Ok. Sarah Lula ba petit na biso ba kuti biso na dynastie to yemba ba ki yena ndeko ne grâce na pie ba mbote na pe Sarah Lula mbote. Le laza leader ya makamna ye hein. Ouais. Donc yé ayaki Sarah Lula yo kuta biso ti to potani na ba Sarah Lula lelo azu pe chance à makamna ye au sala mamna ye. Ok. Nde après siko esalika kino moneka yesimba tetika. Te biso to vandi wana ti mais par rapport gars. Nali ko choqué pour maman na sala nga passe nda kufa. Vraiment. Donc par rapport to mona ki photo tika nde maman ya ki cadre moi na ye ti lelo moi nazo beta musique bat ba oye bateni ndenge Sarah Lula azai liboso. Lelo azo pesa makambo na o ayi ndenge azo pesa là donc. Faut pesa. Lelo pena départ ya mam national et ça la condamné ni ko zanga pena mamu national vraiment zappé une légende il y a musique na biso pena côté au Italie folklore ya Luba et ça la condamné et ça la nga passe makasi na yemba na mama chala mwana naza muluba te masho muyombe muzombo mama na nga muyombe papa na nga muzombo donc so no yemba tiluba o ndima te po na nini na yoka ki to ba beta nga fimbo na ngoma be bien na yazo la sabino azo expliquer bino pelo nini la kisa so est-ce que go yemba la biso bato to Orlando à travers au basé par pied à travers le monde ba Orlando yemba nze mona sepela na makasi mam national et ça cicatrice na été sur travailler à cicatrice et ce que c'est la ngoma batua au ba Orlando so ba parler lo ba Guilé Congota Nzambe ya Sima, hein, Guilé Congota Nzambe ya Sima, yom tona poso tonganda kwa 10 niveaux, vraiment soza na posa vraiment ya actionner to moto a ko livrer ba Sima pour tonga vraiment Guilé Congota zawana Patricia Chepela, hein, maman na Mersenne là où repose le cœur de Kiko Yosa, hein, depuis résidence pour Orlando biso pour ba Chepela. Cicatrice. Voloka di loloe. Diwa kambeng gele chanzani kukwat wewe ni ya kwetu wamupingana ni selebaba mema musongelele tone mojinda gele chibangu cha mushwa kuchupa musemnene chanana ya mto chena kopa moyo chibangu cha mukau chididi mushingo cha menwa wakansumae chena kupa moyo chibangu cha mukau chididi mushingo c'est ça vraiment la chanson cicatrice de Mam National vraiment ah non nze mwana suna oyo kango na résonner na lelaka moko msuna oyo na otsango na mutuka na okende na betanga tapli de wifa ma miso etambolanga na yebite bat bakanisi ko na kufeli OK izali nze mwana cicatrice tala titre na cicatrice vraiment je dis bon dimanche à l'espoir de la Funa hein Jerry Kala Majed espoir de la Funa numéro 14 na biso ya Funa Jerry Kala Majed bana Funa Bumbu Selembao Ngiringiri Bandal Kalamu Kasavubu ya biso yewana makala na robosa na te Jerry Kala Majed candidat numéro
14 na Funape, numéro 3 na commune ya Kalamu. Balobi autorité morale ya ba fourmi. Vraiment autorité morale ya ba fourmi. Nion surtout vous éparpillés à travers le monde. Vraiment surtout derrière Géry di Kalama. J'ai dit bon dimanche hein, à Monique Kassi Pakwala. Monique Kassi Pakwala. Soso ya Mboka. Véritablement social numéro 3 ya Makala. Balobi je suis Makala, je soutiens Monique Kassi Pakwala. Soso ya Mboka. Oyo mwana na bino, yaya na bino, maman na bino. Leki na bino babi numéro 3 bo retenu numéro bana Makala mercredi tant bozo kende ko voter après avoir ko voter numéro 20 président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo on a bengaka le président du second avènement l'âge testament accompli pour la République démocratique du Congo directement national bo voter numéro au bino bo voter et na provincial la commune à Makala numéro 3 Monique Kassi Pakwala socio ya Mboka vraiment. Et pourquoi on le pena te kombitika la pena na maman les lopenutika la c'est-à-dire ou soit bénédiction peut-être mususu meje ndongo lobika kendaki très tôt pourquoi on le tika la pena te pena na maman nationale. Bon, et là on a compris que maman zaki beaucoup plus na pour ça non ouais mais j'ai déjà longué Sarah Lula a soit azala penza tchala mwana ya lobby. OK, ça doit comment est-ce qu'on oui, former maman bata pesa qui vraiment pas Sarah Lula. OK. Ami pesa qui vraiment dans le lo soyenga na zate tai o Sarah Lula zana ngo lelo elinga ki penza asoka pesa ki ka Sarah lobite na kota asali routouage routouage de rumba na moutouage en fait routouage ndena yoka. Maman pour ça ezaki wana donc maman combien de temps Sarah travaille à bazalaka nga monenga pena ko sa mamnanga to ba ilinga mama quartier la te siko ko na quartier la te to beta siko na quartier la te yaki ezali na banini okutaki banani kuna na quartier la te yaki album nini ba fait à disque tozaki na ba omba tozaki na ba sope vient ça so vient professeur Rit tout ça zalaki donc ba te bele ba Blanchard vient na biso o lelo azapa wata azaki chef na biso champion voilà tant on a penzanga na zaki siko okuta album nini album na yaki kokuta biso to travailler 13e apôtre. OK ouais 13e apôtre ça là ba voko non na yaki kokuta 13e apôtre zo banda non na sali lote kuna penza yoko kuna ko yomo ko tuna te poevi. Oh ma si sakanga si combien de fois soit qui le mieux soit moneka kino c'est ka sindinde kuna ma si mais na ba concert ouais naza mais mingi ezaki vraiment mama si tara que dans sa test maman si aza molino okeno quartier la te ko ngo place wa même panga na mission ya kozate ke no banga mutu no ngalinga ko affronter. OK na fronta kama kama ndeti tokenda émission na chanteuse moi papa omba ouais ayemba ka bien so bokebo mo pele amuro ayemba bilo mo ya ba witness ba ni mena kamwa toke sa test sindi ngana sa test na parler na mon frère tokenda viviki na sali test. Maman li a pas avec wana aibisi au chanteuse na salle test tout yo kani pesa va yaka ndule ya Chetemba village Chetemba tant sali test devant maman lia mais maman lia vandene na ngam kuna pa yo donc ça masi za quitté masi kuna basera ko maman lia za kota le ponte so maman lia za ben oui akota kana le ponte bakangi pa mituka nyoso bang bang otambo na ngote. Oh, tout ce qui à l'époque maman Ali Azalaki ça dit masi à côté ya ka rep coûte ça la maman tête ça la rep n'invest on depuis auto banjo répéter on te OK mais répétition na côté cotation mère Ali Azate mère Ali Azate à dondo hein. OK to ba lelo pa tikali pe atika ah oui ils vie hein nzamba ebaki ozana kofi olomide si vous venez ça la bionde na famille ça si me pena kofi olomide non mangam nazo lo ba to keto sai test na zo si tu as sali test na kimite no répondre to sai test to vanti to vanti azui nani abandi na chanteuse na yemba ya papa yemba et non to ke lobby na grand libu ngata na sali yanga lobby na ngo ko faire beta grand libu et puis ngala ta peno orange papa to beta. D'abord, non, s'il citait na test,
nakata parler na résidence na Montfleury au salaire test na nzembo nini ça que ndo za mtaba au polémique salaire test na nzembo nini parce que faut pas yebate au salaire test na nzembo boyo kotaki na salaire test na nga na nzembo ya alobaki ayoka nga sali nzembo ndeti ya mama Mbiliabel ataki nga nzembo mobo ya mama Mbiliabel apa yo pesa nga nzembo ya na ya ye nzembo aspirine apa yo pesa nga esi na suka na de nzembo wana mama Mbiliabel sko azo sa na aspirine na aspirine bisala no mo aspirine mukira waso ba betelo yemo ando beta guitare to yaki mtu ayaki azo beta guitare yo abeta guitare yemo ko yemo ando betelo guitare abeta aspirine yemo ko beta pa aspirine ça no mo aspirine mukie maman talambonge so beta e Don Piero tangonge sekokie ya bolingo yo laka kenga ya bolingo yo prometa kengai kolinga te koma ya oseku kolinga te moto ya koaye yaka na yango malembe ma yaka na yango yomoko mwinda nzela kala te zokufa ye na boina yako wanango ah non merci beaucoup je dis bon dimanche à Somatadi Banque de France l'homme à la barbe blanche à Somatadi Banque de France l'homme à la barbe blanche pourquoi pas balobi PDG Trésor Olangi PDG Trésor Olangi motomoko extrêmement très bon motema batu ya mama Deborah Ngizulu Olangi vraiment bon dimanche à vous pourquoi pas balobi Nice Betamba table de multiplication bon dimanche à Nice Betamba table de multiplication et conclusion et c'est là qui n'engenini ton a sali bongo a sepeli a bisinga lobi ya concert yanga benga concert ton a ki concert ba mona koti na matina podium na banjo imba boy sinja banjo dongo langa akepa kofi FCB pour benga ya benga be abi bébé a just ko be oh sini na benga kofi bébé abi ayi na lito ine be mais chanteuse on a ebiete abi chanteuse on a ebiete sikoyo na moni bango ka boimba mo matie na podium kofi maman vient atali pe na bi oh do pe ndakuna ngako pe musana ngapinda tawuzunga kuna c'est pas bon na oyemba na ba fia disque to zoyemba to yemba o mona pe to yemba bien loko esale moi problème et tant to zonga ki to sisi concert ba 22h to songi na Del Pire le coup na ma campagne et na Montfleury pardon to zongi wana to lali lobi na zongi na mwaka kofi benga o lundi aka rep faut ça tester na osiko est-ce que tanga sala moi kanda wana sala moi zou senga zou asiko ke fona ça tester na misu na ye ok parce qu'il fallait que yemba na misu na yemba misu na ye à comprendre pour à confirmer yo tout les na ça na raba cœur ce ko pala ayo kanga ndenga lobaki nde pour na comprendre bon pas pour président benga ya ka lundi ça tester na invest to ke biso nyonso pe na répétition na rep wana to bandi papa moi fait papa yemba so pe complexe so pe nini bakati ngana yemba yani bongo yo ntembo nyo yemba ka nzembo de mama una na changer nzembo ko non abeta aspirine quoi aspirine de na yemba ki na yemba aspirine banjo ba changer nga ba octave ba changer ba note ba changer ta comme na nga penda na soka po peut-être bo excuser na za pende na lo bo santina na rime na za bo voilà na za grippé en fait donc aba sepeli a sepini maman abeteli nga maboko masi wana ozamte mabete masi abete maboko kofi abete maboko ba vina nga nyonso bazakana batasima nyonso babete nga maboko tona sisi maman masi alobi tozwi yete et si nde na tikala na quartier OK ndo tikala na quartier la tête mais beaucoup mais na collaboration bien na masi masi kabola pe moi makambo bon na ebika un jour moko na nzembo mobo ya kofi akala batindela biso tokoma papier tona okoma masi asenginga soki ya koko tozwango po atanga ye ya azaki nango te oyo anga naza otanga na pesi tosololi mpe eza so mbote eza mbote so mbote eza yango mpe te moto na coin na ye c'est ça en fait vraiment merci beaucoup merci baye bo comprendre que qui est Nezi Fraise Makengo vraiment mun nga relaté parcours na ye et ndé vraiment ça dit batum susu tam susu boyoka rapeta msu ba kerme lelo bo moni maintenant ce que lelo oza na carrière solo na yo
Vous avez carrière solo. Depuis quand déjà depuis vous brasser carrière solo? Ah bon, on a depuis et c'est déjà non on a coxi dans une année hein. Non on a coxi une année oui. Mais nazo beta rabakara OK nanga na beta ka le vendredi naza na invest toza papa Charlie et le samedi nazala chez Kipwanza place Repas Kipwanza on a place ouais, Repas Kipwanza place Kipwanza chez Akshida Nico donc moto pamba ya luba moto pamba mais pas pamba te papa yodi Akshida Nico na pesi mboto parce que projet ils ndenge ni ça di musique no linka ko tikala no ka ko stationner au betara no ba karaoké au beti aba bengi au beta wa et si no to za na vision pena que no na sala album lobby pe quand même bako mona pe bako découvrir pe parmi ba tout bako tanga ba chanteuse pe ya mboka ba tanga pe Nezi Fraise Makengo est-ce que sonjara ngo to ngo se stationner na okaka na boyi ça no ka ba karaoké non tout ça la kamingité tout ça single moko tout zela lokola venanga dikol do a Congo azo sa makamwa wana kala mingité il faut bima soka tindango yobika papa tindango yobika esengelo mobo donc faut iloko ane salami et après et bima nango kamiti dans sa single mopo bato ba découvrir nga moko peke na ba orchestre ka ya bato sala ka ba cœur oui ba karaoké kaka donc non na ko mitika bongo te na zakage chanteuse oyimba bloka bato et on a ça pour ça salelo na nga moko single nini siko ko zoyipisa na bato tout bazolanda yo à travers le monde au basala yo basalo confiance na nini oyo loko yo memela bango comme apport na musique yo pita mususu lelo basara lo la bazali ba Lorette la père babima banani tout bazali belé ba fayi la pasira ba bazo bima pena ba propre zèle na bango mopi lelo ba quand même bazo marquer moi histoire marquer vraiment ba se maintenir pena comme il se doit te mais lelo yo pozo mona place na yo eza wapi sur zo thérapie bandeko no wana na ngena lobelo moboye musique na ngena tikango moto akourageanga mama na nga moko mama na nga mami kiela mavungu et na pesi mbote place aza na mobile na ye papa dadi musikitele donc bakoma na couple musikitele mami na biso babotola akoma musikitele mama na nga vraiment mami kiela mavungu je me souviens singa binanga atnezi ndingo vanda penza boye fallait o salaka na wate loro moko yembaka na ndingo yembaka ke o vanda bo sabibi mi sa te loro moko esala o bien OK nga pona nga ba choc lem sus o nazwa na ba orchestre o na kinda ba choc ba 12 msusu ba msusu msusu producteur ya net na tanga za Lubumbashi to voyager Lubumbashi to ke Kenya to ke Boena mama to tamboli trop to voyager ba voyage pe belé mais bozo kende place moko bomo na producteur mo aye na ya sa makamba ko motani elo mobwe ayeli mo elo ayeli ne ka elo mo profit mo babiloko ane ba isanga makasi yona ba tena beta na nga karaoké na suka la nga na mais maman nga mami kiela mavungu avanda binezi non po ayi azang sa musique a moi nete ye ba kumba na pena papa biso dadi o mona pe mama na nga na papa na nga dadi musikitele ayo ta mwana tiki musala na ena sea ayi alobi na tala mwana ngai donc ngagno stoana et salanga bien lelo na zaboué c'est ma maman m'ta encourageanga lelo po ata na zande ni muta sepela ke yemba ya osani eza maman nanga vraiment merci beaucoup na oki osaili candidat député moko ya Funa l'espoir de la Funa géré du Kala Majed numéro 14 na biso pe 3 ya commune ya Kalamu nzembo est-ce que koko sala ngo atalmo na ndenge ya live bo maintenant nzembo ya géré du Kala l'honorable Géry Dikala, il va obéir papa 14. Funa 14, Kalamu, province 3. Géry Dikala, nous avons lobana no. Omoni bato belé ba ba opesa bato chance te. Si. Soki totali makamwa na mbali wa papa wana zo sala Géry Dikala, honorable Géry Dikala. Aza complexe te so tali bien mi kiti saka. Si. Azala rapia ebi ko fa na bato aliaka na bato. Azaka na social ikambo mutu. Si. Siko bata bongo. Mboka na biso balinga bato bongo ti. Ouais. Bato ba comprendre te ezapela na mutu mo boy o emoni ke no première fois sala mamba boy. C'est au PC li suturo wa sala ni. Si. Bato ba comprendre te. Vraiment. Et alors j'ai dit kalanga na vandi na ye honorable wana. Honorable ngana ebisi oso leki danger donc ye fois leka ye mabolongo na ngeza se fois ile vraiment ya omona ebisi nazo benga
ngana obenge fourmi docteur bat ba obenge les grands fourmis docteur donc ye pena za peso akekuna dans sens que so akekuna batato ba ngomo ba milobele ke balala ka ba pongi ba sala ba welo te ye pa ya kaka olali ka otebo ba ye atubi okatonga na ba fourmi docteur atu et la musique ouais pour musalo là qui faut un rôle na biso mo to tito tinde biso mo ba fourmi na peuple congolais na bana funa nyoso rôle bazo tindelende na parlement yango na donc akozwa ezaki na embaki yango voter Géry Dikala 14 funa 3 provincial le roi de fourmi aye élu du peuple. IDPS au fond la miso, action pour la démocratie et le progrès social, cohésion travail, makambo eko simba. L'humilité précède la gloire, changement eko simba. Mwana mama Marte aye, changement eko simba. Mwana Etienne Tshisekedi aye, changement eko simba. Hey youle, votez Géry. Hey youle, votez Dikala. Vraiment, merci beaucoup, merci. C'était Nézi Fraise, Makengo, vraiment oyo, chanteuse au peno na posa au tsaye poids, c'est-à-dire vraiment dans la posa au bandako ya ko accompagner to ko yoka, maramuto azo sala vraiment a repé sabino na suka vraiment j'en profite occasion pour na na bana bumbu nyos tout bumbu tellement avec maître Jérémy Mouleke. Mavambu, maître Jérémy Mouleke, candidat numéro 17, na biso ya commune ya Bumbu, vraiment, bana tu ya Bumbu, tellement avec Yemoko, maître Jérémy Mouleke, o ya biso to saranaye, notre frère, notre jeune frère, notre, c'est-à-dire notre fils, c'est-à-dire azanyo surtout ya biso na Bumbu, wana, vraiment, na robo sanate, na kei, côté, ya Selemba wana, vraiment, bana Selemba ou tout, David Ntala, Tsala Nzambi. David Tsala Nzambi, candidat na bino kuna vraiment na côté ya Bumbu et puis toi Selemba pas zapper na funa et vraiment na yesusu na président ya Asbel Telemisa Bumbu yena ni Merlin Mei Kamalandwa président ya l'ONG Telemisa Bumbu Merlin Mei Kamalandwa candidat numéro 41 ya commune ya Bumbu Merlin Mei Kamalandwa numéro 41 na biso ya commune ya Bumbu na ebité moi quelques salutations na bato tout bazolanda yo pour to kabwana nangana bosa na penza toza isusu na molobeli moko boye isusu ya funa en tout cas soki na lobité na sali mabe donc Bibia Mukawa bana funa Bibia Mukawa azali numéro 624 wana penza ya biso ya makila wana penza honorable moko na ebiti alobaka te ngaku na obenge déjà honorable pour alobaka te eloko te asala aka action Bibia Mukawa donc bana funa bo voter ngai vraiment Bibia Mukawa numéro 624 azawana Bibia Mukawa na pesi mbote papa Bibia ba chance na yo bonne chance na yo na ebike ekosimba po yo za mwana Nzambe et na yo pesa bambote na nga na maman na nga mami Kiela Mavungu na pesi bambote na nga na ba master na nga na Simbutu na pesi mbote yepe aza commune ya Kasavubu aza na conseiller communal na aza numéro 12 yena Sele Mandondo baza wana Sele Mandondo numéro 12 ya to voter bango et à part ça na pesi mbote na nga na bureau na nga Gati na pesi Gati bureau international et à mon vieux à soutenir nga bienvenue mon général na pesi mbote donc na pesi mbote na vie na nga Saint-Pierre Roger lelo vraiment c'est na zawana Saint-Pierre Roger vraiment vie na nga zo encadrer nga kitoko et na yo pesi mbote na mutu moko boya lobela nga pe kitoko dadimula aiba loba bien donc lelo pembeni donc merci beaucoup, merci vraiment, merci Nabino tout.
Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je reçois pour vous la star Nézi Fraise Makengo, vraiment. Oyebiye Akendan Tsango, Pelelo Batumusus pour découvrir qui est Nézi Fraise Makengo, vraiment. Et déjà au salle entraîné Nézi et vraiment. Bon dimanche, prenez place. Merci. Nézi Fraise Makengo, bonne santé. C'est bien. Betreno Batuli Solo, qui est Nézi Fraise Makengo? Bateau, Batam Souzo découvrir le loco là, Jean-Paul Baouti. Jean-Paul Baouti. Jean-Paul Baouti, candidat Mokokara Oyo Bana qui sent surtout Bazanae, numéro 243, code Yamboka. Jean-Paul Baouti. Oh, vraiment, tout ça qui bongo hier na descente kuna côté ya Kisenso bana Kisenso vraiment ba yamba ki oya bango mwana oya bango yaya oya bango leki oya bango camarade Jean-Paul Baouti numéro 243 code ya mboka bazala ki bongo elongo na Anne Igete Tumba candidate na biso pe na kata mo amba mama Anne Igete Tumba vraiment auto zala ki bongo na descente kuna na Kisenso, n'habitez pas Zolanda, va découvrir qui est Nézi Fraise Makengo. Ozanani, ou tu vois pour salinini, les lots à la ozalelo. Merci pour la parole. Nézi Fraise Makengo, Aza chanteuse et Nazako Yemba église. Ok. Et à part église, na sisi, na keko tapa maman Chalamwana. Ok. Na 2006, je crois, ou 5. Ouais. 2006. Ouais. Parce que tout ça, la campagne, il y a ancien président de Bissau, voilà. Ouais. Et à part Wana, na Longue Puna, na yo ke quartier latin. Oui. Et je fais au moins 7 ans dans le quartier latin. Ouais. Comme chanteuse ou danseuse? Chanteuse, ma fille a 10 ans, ba mi kwape bake. Ok. Et le quoi Bissau, tout ça, na ba moi mi nene. Donc, ba bon, ça t'est. Attends, ma fille a 10 ans. Parmi ma fille a 10 ans. Si tout on n'est pas membre national, après l'église, nous lobby, oye, musique moderne, ou babé la musique qu'il est. C'est tout, on n'est pas membre national. Et biloko nino yo yemba et pas membre national. Ça dit bah print nino yo tique pas membre national ou peut-être am soso bah tu bah texte qui Nézi. Bon, pas membre national. Ngaton aussi si membre na yako kuta meje. OK. J'espère. Ah ouais, que déjà meja ça. Oui, na yo kuta meje pesi kana ko basala album ya nini ya nzembo ya dynastie te ya nzembo yembaka ya délestage nante. Étant na yo kuta yo wana to bandi musala bon oui bika maman des par rapport maman zate to choqué moi troté. Ndesenge bon mais ba cœur na kata banzembo presque na sala. Ndeti ba cœur banzembo nini? Banzembo ba nani nzembo délestage José nani. Pardon, comment dirais-je? Mouto yo mais j'ai 30 ans. Ouais. Ouais, immortalisé. Et y a à part ça, Jojo m'a dit qu'il y a Bandim film Baba Kanja, série douceur, grand pote mère, bossa mo cœur mo chimène, puis baza cœur. Vous avez une chimène ouais. Mais est-ce que vous avez non, na tika bimate ba concert oui to beti mais azaki maman azaki vraiment basé na meje. Ok. C'est ça. Bon, c'est trop dur. Oui. Mais Azala qui vraiment n'a pas ça à foulailler nan. Pour lui moment il y a qui maman, Azala qui tellement que bon moi maman Azala qui pressé hein. Pourtant à longue on a qui coqué qu'on a pu remplacer. Mais tant on est comme maman de comment qui maman a biso batan mon Azala qui vraiment dans ma casse. So pour na yo bi mais j'ai 30 Azala qui pressé. Azala qui était que non longue qui na moment na yé. À longue na moment na été. Ah bon? C'est que bon, on te manga bon, on n'a pas maman. L'on qui on a moment n'a été. Ok. Ouais. Et ça qui moi bah l'eau moi mike bima qui en a l'on y est mon open à volonté n'a isa quitté en fait. Donc peut-être y a pas boye qui coquille malika mon boye. Y en a l'on qui n'a. Ça dit y en a l'on qui n'a. Ce temps à l'on est-ce que à tigela ibno espace qui non bo s'en sortir. Il y a longwa ça l'orchestre nga avec Lubumbashi. Na comme obeta na ba nini ba fara ya vie na biso Dede Mopasa. Dede Mopasa mot de passe. Dede Mopasa mbote. Ouais. Na beti pe wana poto okuta suna meji wana. Ah, il y a lobingi ah OK na ita tanga zongi nda yo ke poto.
andaki poto après yo aki kozonga lisusu pas mère nazonga pas mère esimbe na mona nanga makambo pe bien entendu na kina quartier latin omona su makambo bien te abonga mona mais départ ya meje fallait kutunde et pesa ko tususu moi puis faut peut-être départ meje tant longo biso mbale azwaki fi muruboe azwe fi wana bazaoza na ya na binde kombo n'était chanteuse mo bazaoza Sarah Lula te non Sarah Lula yo okutanga na dynastie. OK. Sarah Lula ba petit na biso ba kuti biso na dynastie to yemba ba ki yena ndeko ne grâce na pie ba mbote na pe Sarah Lula mbote. Le laza leader ya makam na ye hein. Ouais. Donc ye ayaki Sarah Lula yo kuta biso ti to potani na ba Sarah Lula lelo azu pe chance makam na ye au sala mam na ye. OK. Nde après siko esalika kino moneka yesimba tetika. Te biso to vandi wana ti mais par rapport gars. Nali ko choqué pour maman na sala nga passe nde akufa. Vraiment. Donc par rapport to mona ki photo tika nde maman yaki akadre moi na ye ti lelo mwana zo beta musique bat ba oye bateni ndenge Sarah Lula azai liboso. Lelo azo pesa makambo na o ayi ndenge azo pesa là donc. Faut pesa. Lelo pena départ ya mam national et ça la condamné ni ko zanga pena mamu national vraiment zappé une légende il y a musique na biso pena côté au Italie folklore ya Luba et ça la condamné et ça la nga passe makasi na yemba na mama chala mwana naza muluba te masho muyombe muzombo mama na nga muyombe papa na nga muzombo donc so no yemba tiluba o ndima te po na nini na yoka ki to ba beta nga fimbo na ngoma be bien na yazo la sabino azo expliquer bino pelo nini la kisa so est-ce que go yemba la biso bato to Orlando à travers au basé par à travers le monde ba Orlando yemba nze mona sepela na makasi mam national ezaka cicatrice na été sur travailler cicatrice est-ce que c'est lango batua au ba Orlando so ba parler lo ba Guilé Congota nzambe ya ciment hein Guilé Congota nzambe ya ciment yom tona poso tonganda kwa 10 niveaux vraiment soza na posa vraiment ya actionner to moto akoya ko livrer ba ciment pour tonga vraiment Guilé Congota zawana Patricia Chepela hein maman na Mersenne là où repose le cœur de Kiko Yosa hein depuis résidence pour Orlando biso pour ba Chepela cicatrice voloka diloloe diwa kambe ngele chanzani kukwata wewe ni yaya kwetu wamupingana nisele baba mema musongelele tone mojinda ngele chibangu cha mushwa kuchupa musemnene chanana ya mto chena kopa moyo chibangu cha mukau chididi mushingo cha menwa wakansumae chena kupwa moyo chibangu cha mukau chididi mushingo c'est ça vraiment la chanson cicatrice de Mam National vraiment ah non nze mwana suna oyo kango na résonner na lelaka mokomsu na oyo na otsango na mutuka na okende na betanga tapli de wifa ma miso etambolanga na yebite bat bakanisi ko na kufeli OK izali nze mwana cicatrice tala titre na cicatrice vraiment je dis bon dimanche à l'espoir de la Funa hein Jerry Kala Majed espoir de la Funa numéro 14 na biso ya Funa Jerry Kala Majed bana Funa bumbu Selembao ngiringiri bandal kalamu kasavubu ya biso yewana makala na robo sanate Jerry Kala Majed candidat numéro 14 na Funa pe numéro 3 na commune ya Kalamu balobi autorité morale ya ba fourmi vraiment autorité morale ya ba fourmi nion surtout posé par à travers le monde vraiment biso tout derrière Jerry Kala Majed et je dis bon dimanche hein, à Monique Kasi Pakwala socio ya mboka véritablement social numéro 3 ya makala balobi je suis makala je soutiens Monique Kasi Pakwala socio ya mboka oyo mwana na bino yaya na bino mama na bino pe leki na bino babi numéro 3 bo retenu numéro bana makala mercredi tant bozo kende ko voter après avoir ko voter numéro 20 président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo on a bengaka le président du second avènement l'âge testament accompli pour la République démocratique du Congo directement national pour voter numéro au binobo pour voter et na provincial la commune à Makala numéro 3 Monique Kasi Pakwala socio ya mboka vraiment. Et pourquoi on le pena te kombitika la pena na maman les lopenutika la c'est-à-dire on soit bénédiction peut-être am sous meje ndongo lobika kenda ki très tôt pourquoi on le tika la pena te pena na maman nationale
Et là, on a compris que maman a beaucoup plus pour ça. Non, mais j'ai déjà longué. Sarah Lula. Ah, ok. Azala Penja, Tchala Mwana ya lobby. Ok. Ça doit commencer oui, maman va ça qui vraiment pas Sarah Lula. Ok. Ami ça qui vraiment dans le lot sur un zate. Tai o Sarah Lula zana ngo lelo elinga ki penza asoka pesa ki Sarah lobite na kota asali routage routage de rumba na mutouage en fait routage ndé na yoka maman pour ça ezaki wana donc maman combien de temps Sarah travaille à ka bazala ka nga monenga pe na ko sa mamnanga to ba ilinga mama quartier te na quartier la te to beta na quartier la to yaki ezali na banini okutaki banani kuna na quartier la tête ba fait à disque tozaki na ba omba tozaki na ba sope vient ça so vient professeur tout ça zalaki donc ba to belé ba Blanchard ba vient na biso o lelo azapa wata azaki chef na biso champion voilà batant on a penzanga na zaki siko okuta album nini album na yaki kokuta biso to travailler 13e apôtre. OK ouais 13e apôtre ça là ba voko non na yaki kokuta 13e apôtre zo banda non na sali lote kuna penza yoko kuna ko yomo ko tuna te po evi kuna ko tuna te ma si sakanga siko mbendo siko azaki ko mieux so moneka kino zeka sindinde kuna ma si mais na ba concert ouais naza mais mingi ezaki vraiment mama si tara to ke dans sa test Maman si aza molino okeno quartier la te ko ngozo place wa même panga na mission ya koza te ke na banga mutu no ngalinga ko affronter OK na affronta kama kama ndeti tokenda émission na chanteuse moi papa Omba ouais ayemba ka bien sur boke bo mo pele amuro ayemba bilo mo ya ba witness ba ni mena kamwa toke sa test sindi ngana sa test na parler na mon frère tokenda viviki na sali test maman li a pas avec wana aibise au chanteuse na salle test tout yo kani pe ça va yaka ndule ya Chetemba village Chetemba tant sali test devant maman lia mais maman lia vandene na ngam kuna pa yo donc ça masi za quitté masi kuna basera ko maman lia za kota le ponte so maman lia za ben oui akota kana le ponte bakangi pe mituka nyoso bang bang otambo na ngote. Oh, tout le ce qui à l'époque maman Ali Azalaki ça dit masi à côté ya ka rep coûte ça la maman tête ça la rep n'invest on depuis auto banjo répéter on te OK mais répétition na côté côté sur mère Ali Azate mère Ali Azate à dondo hein OK to ba lelo pa tikali pe atika ah oui ils avaient hein nzamba ebaki ozana kofi olomide siko bino sala bionde non na famisa si me pena kofi olomide non bangam nazolo ba to keto sai test na zo surtout au sali test na kimite no répondre to sai test to vanti azui nani abandi na chanteuse na yemba ya papa yemba et non to ke lobby na grand libu ngata na sali yanga lobby na ngo ko faire beta grand libu et puis ngala ta peno orange papa to beta ah d'abord non s'il cité na test nakata parler na résidence na mon frère au salaire test na nzembo nini ça que ndo za mtaba polémique au salaire test na nzembo nini parce que faut pas yebate au salaire test na nzembo boyo kotaki na salaire test na nga na nzembo ya alobaki ayoka nga asali nzembo ndeti ya mama Mbiliabel ataki nga nzembo mobo ya mama Mbiliabel apa yo pesa nga nzembo ya na ye nzembo aspirine apa yo pesa nga esi na suka na de nzembo wana mama Mbiliabel sko azo sa na aspirine ça no mo aspirine mukira waso ba betelo yemo ando beta guitare to yaki mtu ayaki azo beta guitare yuzo abeta guitare yemo ko yemo ando betelo guitare abeta aspirine yemo ko beta pa aspirine ça no mo aspirine mukie maman talambonge so beta Don Piero tangonge seko kie ya bolingo yo laka kenga ya bolingo yo prometa kengai kolinga te koma ya oseku
kolinga te moto aya koaye yaka na yango malembe ma yaka na yango yomoko mwinda nzela kala te zokufa ye na boina yako wanango. Ah non. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je dis bon dimanche à Somatadi, Banque de France, hein, l'homme à la barbe blanche. À Somatadi, Banque de France, l'homme à la barbe blanche, pourquoi pas, hein, Balobi, PDG Trésor Olangi. PDG Trésor Olangi, Motomoko, extrêmement très bon. Motema Batu, Yamama Deborangi Zulu Olangi. Vraiment bon dimanche à vous, pourquoi pas, hein, Balobi Nice Betamba, table de multiplication, bon dimanche à Nice Betamba, table de multiplication. Et conclusion, et c'est là qu'il n'est rien. Ton a sali bongo a sepeli a bisinga lobi ya concert yanga benga concert ton a ki concert ba mona koti na matina podium na banjo imba boy sinja banjo dongo langa akepa kofi a bcb pour benga ya benga be abi bébé a just ko be oh sini na benga kofi bébé abi be a na lito ine be mais chanteuse on a ebiete abi chanteuse on a ebiete sikoyo na moni bango ka boimba mo matie na podium kofi maman vient atali pe na bi oh do pe nda kunanga ko pe musana ngapinda ta uzunga kuna c'est pas bon na oyemba na ba fia disque to zoyemba to yemba o mo na pe to yemba bien loko esale mo problème et tant to zonga ki to sisi concert ba 22h to songi na Del Pire le coup na ma campagne et non na mo fleury pardon to zongi wana to lali lobi na zongi na mo ka kofi benga o lundi aka rep faut ça tester na osiko est-ce que tanga sala mo kanda wana sala mo zuwa senga zuwa siko ke fona ça tester na misu na ye. Ok. Parce qu'il fallait qu'on y ait ma misu. Fallait na misu na ye à comprendre. Pour à confirmer yo. Dans tous les dans ça na ba cœur. Ce qu'on parle ayo kanga ndenga loba kinde. Pour na comprendre bon pas pour président benga ya ka lundi ça tester. Na invest. To ke biso nyonso pe. Na répétition. Na rep wana to bandi papa moi fait papa mbayimba so pe complexe so pe nini. Bakati ngana yemba yani bongo yo ntembo nyo yemba ka nzembo ndemba mona na changer nzembo ko femme non abeta aspirine quoi. Aspirine de na yemba ki na yemba aspirine banjo ba changer nga ba octave ba changer ba note ba changer ta comme na penda na soka po peut-être bo excuser na za pende na lo bo santina na rime na za bo voilà na za grippé en fait donc aba sepeli a sepini maman abeteli nga maboko Masi wana ozamte mabete masi abete maboko kofi abete maboko ba vina nga nyonso bazakana batasima nyonso babete nga maboko tona sisi maman masi alobi tozwi yete et si ndé na tika na quartier OK ndo tika na quartier la tête mais beaucoup mais na collaboration bien na masi masi kabola pe moi makambo bon na ebika un jour moko na nzembo mobo ya kofi akala batindela biso to koma papier tona koma masi asenginga soki ya koko tozwango po atanga ye ya azaki nango te oyo anga naza otanga na pied tosololi pe eza so mbote eza mbote so mbote eza yango pe te moto na coin na ye c'est ça en fait vraiment merci beaucoup merci bah vous comprenez que qui est Nezi Fraise Makengo vraiment mon nga relaté parcours na ye et ndé vraiment ça dit batum susu tam susu boyoka kae boyoka rapeta msu ba kerme lelo moni maintenant ce que lelo ozana carrière solo na yo ozana carrière solo depuis quand déjà depuis me carrière solo ah bon on a depuis et ça déjà non na koksi na inanité hein na koksi inanité oui mais nazo beta rabakara OK nanga na betaka le vendredi naza na invest toza papa Charlie et le samedi nazala chez Kipwanza place Repo Kipwanza on a place Repo Kipwanza place Kipwanza chez Akshida Nico donc motopamba ya luba motopamba mais pas pamba te papa yodi Akshida Nico na pesi mboto ba projet za ndenge ni sa di musique no linka ko tikala no ka ko stationner obetaka no ba karaoke obeti aba bengi obeta wa et si no to za na vision pena que no na sala album lobby pe quand même bako mona pe bako découvrir pe parmi ba tout bako tanga ba chanteuse pe ya mboka ba otanga pe Nezi Fraise Makengo est-ce que sonjara ngo to ngo se stationner na okaka na boyi ça no ka ba karaoke non to ça la kamingité to ça single moko to zela lokola vienanga dikol do a Congo azo sa makamo wana kala mingité
il faut ebima soka tindango yebika papa tindango yebika esengelo mobo donc faut eloko ane salami et après ebima nango kami dans sa single mopo bato ba découvrir nga moko peke na ba orchestre ka ya bato sala ka ba cœur oyemba ba karaoke kaka donc non na ko mitika bongo te na zakage chanteuse oyemba biloko bato et on a ça pour ça salelo na nga moko single nini siko kozo yebisa na bato tout bazolanda yo à travers le monde au basala yo basalo confiance na nini oyo loko yo memela bango comme apport na musique yo pita mususu lelo basara lo la bazali ba Lorette la père babima banani tout bazali belé ba fayi la pasira ba bazo bima pena ba propre scène na bango mopi lelo ba quand même bazo marquer moi histoire marquer vraiment ba se maintenir pena comme il se doit te mais lelo yo pozo mona place na yo eza wapi sur zo thérapie bandeko no wana nangena lobelo moboye musique nangena tikango moto encourageant maman nanga moko maman nanga mami kiela mavungo et na pesi mbote place aza na mobile na ye papa dadi musikitele donc bakoma na couple musikitele mami na biso babotola akoma musikitele maman nanga vraiment mami kiela mavungo je me souviens singa binanga atnezi ndingo vanda penza boye fallait o salaka na wate loro moko yembaka na ndingo yembaka ke o vanda bo sabibi mi sa te loro moko esala o bien OK nga pona nga ba choc lem sus o nazwa na ba orchestre on a kinda ba choc ba 12 mususu ba mususu mususu producteur ya net na za Lubumbashi to voyager Lubumbashi to ke Kenya to ke Boena mama to tamboli trop to voyager ba voyage pe bele mais bozo kende place moko bomo na producteur mo aye na ya sa makamba ko motani elo mobwe ayeli mo elo ayeli ne ka elo mo profit mo babiloko ane ba isanga makasi yona ba tena beta na karaoke na suka la ngaka na mais maman nga mami kiela mavungu avanda binezi non po ayi azangi sa musique a moi nete ye ba kumba na pena papa biso dadi o mona pe maman na na papa na dadi musikitele ayo ta mwana tiki musala na ena sea ayi alobi na tala mwana ngai donc ngagno stoana et salanga bien lelo na zaboué c'est ma maman m'ta encourageanga lelo po ata na zande ni muta sepela ke yemba ya osani eza maman nanga vraiment merci beaucoup na oki osaili candidat député moko ya Funa l'espoir de la Funa géré du Kala Majed numéro 14 na biso p 3 ya commune ya Kalamu nzembo est-ce que koko sala ngo atalmo na ndenge ya live bo maintenant nzembo ya géré du Kala l'honorable Géry Dikala, il va obéir papa 14. Funa 14, Kalamu, province, provincial 3. Géry Dikala, nous avons lobana no. Omoni bato belé ba ba opesa bato chance te. Si. Soki totali makamwana mbali wana papa wana zo sala Géry Dikala, honorable Géry Dikala. Aza complexe te so tali bien mi kiti saka. Si. Azala rapia ebi ko fa na bato aliaka na bato. Azaka na souciali kambo mutu. Si. Siko bata bongo. Mboka na biso balinga bato bongo te. Ouais. Bato ba comprendre te eza pe na mutu mo boy o emoni ke no première fois sala mamba boy. C'est au PC li sous touro au sala ni. Si. Bato ba comprendre te. Vraiment. Et alors j'ai dit kalanga na vandi na ye honorable wana. Honorable. Ngana ebisi aussi leki. Danger. Donc yé fois leka, yé ma bolongo na ngeza un fois ele. Vraiment. Ya o mona ebisi nazo benga e ngana obenge fourmi docteur. Ouais. Bat ba obenge les grands fourmi docteur. Donc yé pena za peso akekuna dans sens que so akekuna batato ba ngo ba mi lobele ke ba lala ka ba pongi ba sala ba welo te yé pa ya ka o lali ka o tebo ba yé atubi o ka tonga na ba fourmi docteur wa tu. Et la musique. Ouais pour musalo ela ki faut. Un rôle na biso mo to tito tinde biso mo ba fourmi na peuple congolais na bana funa nyoso rôle bazo tindelende na parlement ya ngwana donc akozwa. Ezaki na mbaki yango votez Géry Dikala 14 Funa 3 provincial le roi de Fourmi aye élu du peuple. Il dépêche cette fungo la miso, action pour la démocratie et le progrès social, cohésion travail, makambo eko simba. L'humilité précède la gloire, changement eko simba. Mwana mama Marte aye, changement eko simba. Mwana Etienne Tshisekedi aye, changement eko simba. Hey yule, hey.
Eyoule, votez chéri. Eyoule, votez Dikala. Vraiment, merci beaucoup, merci. C'était Nezi Fraise, Makengo, vraiment, Oyo, chanteuse, ou Penoza na posa, ou Tsaye Poa, c'est-à-dire vraiment, on a posa, ou Bandakoya, ko accompagner, Toko Yoka, Maramuto Azo Sala, vraiment, à Ropé Sabino, na Souka, vraiment, j'en profite d'occasion pour nous, Sanabana Bumbu, tout Bumbu Télément, avec Maître Jérémy Mouleke, Mavambu, Maître Jérémy Mouleke, candidat numéro 17, na bisu ya commune ya Bumbu, vraiment, Banatu ya Bumbu, Bumbu Télément, avec Yemoko, Maître Jérémy Mouleke, Oya Bisu Tosaranae, notre frère, notre jeune frère, notre, c'est-à-dire notre fils, c'est-à-dire Azanyo Sotou, ya Bisu na Bumbu, vraiment, na robot sanate, na Kei, côté, il y a Selemba Wana, vraiment, Bana Selemba ou tout. David Ntsala, Tsala Nzambi. David Tsala Nzambi, candidat na bino kuna, vraiment, na côté ya Bumbu, et puis toi, Selemba ou pas zapé na Funa, et vraiment, na Yesusu, na président, il y a Asbel Télémissa Bumbu, yena ni Merlin Kamalandwa, Merlin Mei Kamalandwa. Président, il y a l'ONG Télémissa Bumbu, Merlin Kamalandwa, Merlin Mei Kamalandwa, candidat numéro 41, il y a commune ya Bumbu. Hein? Merlin Mei Kamalandwa numéro 41, il y a commune ya Bumbu na ebité. Moi, quelques salutations à bateau, tout bazolandayo, pour to kabouane. Nangana bossa na penza. Toza isusu na molobeli moko boye isusu ya Funa, en tout cas ceux qui na lobité na sali mabe. Ouais. Donc Bibia Mukawa bana Funa, Bibia Mukawa azali numéro 624. Wana penza ya biso ya makila, wana penza honorable moko na ebiti alobaka nga kuna obenge des gens honorables pour alobaka te le côté ya sala ka action. Bibia Mukawa. Donc bana Funa bo voter ngai vraiment Bibia Mukawa numéro 624 azawana Bibia Mukawa na pesi mbote papa Bibia ba chance na yo, bonne chance na yo na ebike ekosimba po yo za mwana Nzambe. Vraiment. Et na yo pesa ba mbote na nga na maman na nga mami Kiela Mavungu. Na pesi bambote na nga na ba master na nga na Mbutu na pesi mbote yepe aza commune ya Kasavubu aza na conseiller communal na aza numéro 12 yena Sele Mandondo baza wana Sele Mandondo numéro 12 ya to voter bango et à part ça na pesi mbote na nga na bureau na nga Gati, hein, na pesi Gati bureau international et à mon vieux à soutenir nga, bienvenue mon général, na pesi mbote donc na pesi mbote na ba na vie na nga Saint-Pierre Roger, les lots vraiment, c'est na zawa na Saint-Pierre Roger vraiment vie na nga zo encadrer nga kitoko et na yo pesi mbote na mutu moko boya lobela nga pe kitoko dadimula, ay ba loba bien donc les lots pembeni ya donc, ouais. Merci beaucoup, merci vraiment, merci Nabino tout. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle.